Ken Piana, tika kolesa janvier ba bombo, tika ko flatter janvier. Janvier mokonzi fo apopula yo Ken Piana. Nyonso eleka, majorité ya mafinga ya janvier. Oya finga, mama oya ye Karine Mokonzi. Na lobi bien, majorité eleka na site na yo Ken Piana. Sans compter bato bazotala, mais na kata Kisasa, bato batonda ke belewana na sima kamera, po batala janvier ndenga kofinga, ndenga koloba. Na site na yo, yangwana Ken Piana, kopakula janvier mafuta te. D'avance, bopakula mafuta moko te. Mafuta oyo pakula ye, tala ndenga komaki. Ken Piana, esprit nini wana. Oh, mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, foko yeba. Rando, tozana tango réconciliation. Mutu nyonso alingi kimia. Mais Ken Piana, tango rando, elekaka na site na ye. D'avance bandeko, Ken Piana, site na ye, eza fimbu na fimbu. Pito pale, muta polémique. Mutu nyonso ayebiango, banda site na ye. Bosi boyoka na site ya Ken Piana. Bon, mateya elekaka. Mais oya kolekisa mateya, fwa kabele jeep. Yango na Ken Piana, fwa fimbu. Fimbu. Fwa yango ya janvier. Janvier fwa beta ye fimbu. Lokola be Manique de John alongwe kuna. Azongi bisika Karine Mokonzi. Alléluia. Bandeko, atabino bolingaka rando te. Place wana soki na lobi na bino. Bokata makambo. Bokoloba papa rando, papa robo, rando ezoma pamboli. Rando ekumbama. Rando elengi bapopula Ken Piana. Bokoloba bongo. Janvier, tango abandi kofinga. Azako tremble po malobeza te. Azo banga po malobeza te. Aleki na Kerkeshen na kobanga. Mais Ken Piana na équipe na ye. Bapesa janvier maîtrise. Balobi zalaka boye, vandaka boye. Avant émission banda, janvier lié. Amélie Boki. Simanango batie wana, balakisi constaté zalaka kaboye. Bandeko, bazako préparer janvier na ndenge moko ya kosakana te. Yango janvier, Mokonzi bisiko zali. O réconcilier na Karine Mokonzi, ça va. Ba chinois, ba bikisi yo. Bon, nga na yebi ba chinois bien te, mais naza sir, ba bikisi yo. Na likofi na sima. Alors, po ba chinois, ba longola likofi. O ba bengaka chuki. E koto na libumu te, o kanga mapema. Toli na kopeso janvier bisiko za. Mangokele. Po ba bikisa yo, ba bakisila na code. Code ya kokauka, ya €1 te. Fo pupula. Ko pupula ngo bimisa ba secret. D'avance ko pupula Ken Piana. Ko pupula Miriam Mokonzi. Janvier nga na koko chindo te. Loba kaka makambo ezako leka. Loba kaka ndenge bazako vandisa yo, bazo prepare yo o loba. Loba kaka nde bazako betelo maboko soko silisi. Loba kaka nde bazako kipe o journée wana bazo lengelo ko banana ti na kolia na pokwa. Même na douche bazo tiko sukula o pangusa ne sueme ya Ken Piana. Bien sûr ya tombola.
yango wana janvier bimisa nyonso keni mpe na défense eza te aza na défense te mutu akotake akoka te pa keni piana Manick de John élément général Etumba alongwe atika lisusu kuna te bango bakomi na balikili likili ya kosakana te keni piana ye moko pito pale mazane kaka kadugu sans bagrade yango wana janvier mokonzi oza na niongo yanga papa robo te nga papa robo na sepeli po likambo na lobano esalami otiki bien sûr na retard me nga bachinois nayebi bango bien mpenza te me naza sire bisika bazosala pompage misapi mibale kaka na mabele liboko na nsima azotombola nzoto azomata yoko kosala pompage otie 2 misapi na mabele me ozokweya te misapi yango mpe ezosi bachinois baza bongo likofi oyo babombi na nsima eza tsuki ntango bakobeta yango na libumu janvier soki mpenza okangami pema te wana lokuta yango wana janvier eloko kosala eza kaka sala kaka mosala na yo pesa keni piana oyo akeni piana beta keni piana fimbo oyo azalaki nango besoin bongo ntango kosimba ye moko bisika oyo alingaki azwa kombo oyo wana Miriam Mokonzi ye kutu panza ye mekeni piana kotika ye te Manick de John mpe ndenge aza wana aza kutu ya koprepare mazotala kaka malembe bien sûr alobaki akotikala kofinga keni te oui wana eza stratégie ya Manick de John mpona na vwandisi position te kota bachinois me yo janvier bachinois batosi mami na bango bakanisi yo ozalaki travailleur me maloba oyo loba baza conscient osala yango 80% na chaîne ya Ken Piana alors Ken Piana yango wana azokosa asepeli ndenge ozongi nsima Karine Mokonzi wana azopakula mafuta ya mbila batokisa te azopakula mafuta mbila janvier Mokonzi yo penza ndenge otambola ne wana oza sir Ken Piana azoloba no penza asepeli no asepeli te azobanga nde ayebi ke soko atiki yo bongo azokangama no mikolo te okopupula ye azazoba te kokanisa teke mikolo oyo Ken Piana ndenge akangami na yo lobi ke no akangami na nga po amoni ke natiki mikolo bambabe ya Karine Mokonzi Ken Piana pe alobi asepeli donc Ken Piana soko azako kipenga te po azako sepela te lukuta Ken Piana ntango azako kipe te po maloba eza te bamoni orepetaka kaka maloba baprepare o ndenge nyonso oleba fufu ozwi mbongo me orepetaka kaka meme makambo alors Ken Piana abayaki yo mpona wana siko Ken Piana ayebi ke oza na makambo bien sûr ebele obanda orepete makambo te oza nango ebele oyo ye moko Ken Piana asalaki yango wana janvier Ken Piana akangami na yo janvier zala mayele tala nyama kor kutu nano asengi ata réconciliation te ni pardon me tala ndenge asukoli enlever le rideau Miriam Mokonzi kaka na video ya 3 minutes alobi zela okozwa susu boye bachinois balingaka bata bongo lokola nyama kor ata nano asengi pardon te bango bakokosengele pardon pa ya mami parce que azoya teke o na ye nazongisima mami no ake nanu kotumba Miriam Mokonzi papese promesse zela nanu eze bandele Ken Piana aza na ntina anegocie na nyama kor te nyama nzoto bato bongo nde bazolinga na ngai te na bachinois ngeloko nalingaka eza kaka rando oh rando ezanguya rando epambama rando elengi rando sukali rando batia miliki rando gu oh rando gu mokili yango en tout cas ezali penza elengi nasukisi na ngai awa botikala malamu e ciao
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.